Après si mami kolo au monde orchestre mususu batu mususu ya orchestre mususu ba luka basala yango toto beta acoustique ya laki ke biso moto beti total si mami kolo to ko matina ba 3-5 quelque na ba musicien chrétien mon ma frère mon boye alati ma bakazaka na yazo imba acoustique yo lakisa ke faire rigolo aza toujours moto Alexandre là batu ba rala simana. Voilà, très heureuse. Bonjour, on a une sur la métisse noire. Bonjour, on a abonné sur Nouchka TV. Vous êtes toujours branché et puis vous abonner rapidement à Nouchka TV parce qu'il y a des événements qui tournent au bar. Tu bien dans Nouchka TV, tu as ma sola nyoso. Le lot babi banda c'est Paris. Tu es beau solana garçon plaisir. Il y a frère Golo babi Jésus des Nias des prix poto. Déjà bah salutation non déjà. Tu as ma solo il y a actualité nyoso. Tu as ma solo il y a orchestre nengezo les cana. Qu'est-ce qui se passe la bande de mamezo les canato beta masolo bitumba yuko bunama entre Tracy Yelen Zena et Manu bon il y a Fali Poupa ba wele ni to kato découvrir ensemble na garçon plaisir on a déjà zoko tato beta masolo mouvement pourquoi pas to beta masolo ni surtout ndenge kaka ezalaka déjà tant zoko aller entraîner. Bonjour papa. Bien habillé. Ouais, ça va vraiment. Yo ebi ba biloko e pas ambitieux za ba biloko tolobela. On te ambitieux za ma tant on tali ma garçon plaisir mutamaramo sentiment que habillement bandi na 7 likolo donc il n'y a tout 5 sur 5. Et là ba tu miso ça ne Michel ngate bazo na c'est. O tu kana kana lokieto. Ngana pas faire rigolo à l'impérateur de la rumba congolienne yango moni na beta kana ba chanteur monsieur ba orchestre monsieur ba talinga ma ba comprendre que o garçon plaisir mutamaramo. Chanter on dit ya orchestre nios to Congo ya ba jeune talent ya ba normal nios to ba yebi garçon plaisir mutamaramo na kimi sa ba ontina ba boîte na nios to na kimi sa bango ngana bunda te ngana za mana kati ya musique na ngana na boxeur te. Voilà, merci beaucoup. D'avoir cette musique pour boxer comment les padres la minute to kati sango ke aza tazana poto il paraît que nene ko non mon mission ko na potezani c'est vrai akiko sangsa ba mission de tozoyoka to akema mususu. Ouais, donc patron on a vraiment fait rigoler à l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Nias maître du temple. Azabongo na niveau ya Mikilia poto akendaki vraiment ko lala te akendaki pe ko lia se multe akendaki juste pour na ko sala musala dans na minute on est dans le baboy. Aza vraiment en plein studio, azo sala studio ya album na biso. Premier soin album vraiment le lo partout monde entier bazar osé là vraiment. Donc aza wana pour na ko sala studio nango. Azo sala sala pe moi quelques prises na baninga na o ndenge ka alakaki ke cette fois-ci album na oyo a surprise moro baninga na etu o ba yemba na ba na maison mère ba na quelques chansons na kati ya album wana ezaka ke ozimbongo na yo ye kaka oyembi nzembo mbongo wana eza yo eza mbongo na biso te yo kaka pa na biso ezaka ke oyembeli biso ka nzembo ozimbongo na ochena po so osomba moto osomi moto so osomba lupango osomi lupango so osomba voiture osomi lupango biso ezaka ke voix na featuring na yo kaka na faire rigola. Donc ça va faire ne mto futa ba musicien ne to ba oya te eza ko futa te eza ke eza ko yo ndongo za bwe ngana bengisio na likamna ngati yo ye kaka ngana oye na bengisio e pana nga oya ko yemba yo ozimbongo ya mutu mota msu ya nzembo oyemba kana kati album na nga mbongo wana eza ya yo ya poche na eza mbongo na ngati donc eza ka bongo aza pe wana azo a profiter pe ko sala quelques tournages ya clip ya album na biso harmonie azo sala ba clip na yango donc pour album na biso déjà ici là dès qu'il azo ya awa na si na koleka na ba émission na bino pour na kopesa date nini oyo album erobina. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi kazo idée na kabaninga ne kaka ya wenge pourquoi pas tsaki que tous les chanteurs aza na posa ya oyemba nanga ayatsa fit chanteur te wana eza maki na bolingo ya zara na ngo na baninga na nyos to oza na ngo moni logo eza biso mto bande on a ebi kende to sala ngo lelo yo kanga date lelo nde na websa yo après sima mikolo omona ba orchestre mususu batu mususu ya ba orchestre mususu ba luka basala yango toto beta acoustique ya laki ke biso moto beti total sima mikolo to ko matina ba 3-5 quelque na ba musicien chrétien mona ma frère mon boye alati ma bakazaka na yazo imba acoustique. Yo lakisa ke faire rigolo aza toujours moto Alexandre là batu ba rala simana. To sala idée na biso ya bien ngo lelo ki to yemba na bat na biso yo mo mona makambo yo sala. Mais acoustique na malgré tout na côté ngota mo mkie de biso ko na côté no garçon plaisir et belé baba ki acoustique beta ma bonté et belé baba ki acoustique beta ma ndenge ka bo senda beta long fo yemba ba chanson ba. Tangela makambo est important ko mama tangela makambo est important donc ngai nde abona faire rigolo.
ngana zarate ke pona kotanga ba kombo ba makambo wana donc tangela makambo faire rigola to beta acoustique na biso yo moko moni niveau ya bana to beta bana ba bimi na sima acoustique wana soki ezaki loko ya bien te molinga yo ka bato banga ba bimi te so bato ba bimi c'est que c'est loko bien ah te mutako ko makambo wana te biso de to sota ba agent to likolo bato nyonso to likolo bato nyonso. Merci beaucoup. Tu as fait le goal à ton conseil, moi, déconfiné, déconfiné, la limité. Comment c'est passé? Ouais, concert wana vraiment et les gars qui très très bien, bah fanatique tout, bah qui wana vraiment, bah comprendre qui vraiment la bonne musique, bah comprendre même que musique est bien ça rendait pas na biso. Donc tout bête qui vraiment concert wana na ndenge ya rosaranate, donc bah tu vas ça là qui vraiment ya rosepé na ndenge ya rosaranate. So tali habillement oyo patron nga fait rigola l'attaki na concert na ndenge bête qui concert na ya bête qui ma concert qui top. Donc maramone za rapa na biso ou bien so tali susu te maramone za rapa fait na biso de wenge président Jibem Piana président Weranson so kiti te ngana lo bana marambo ba plein niveau na toke na niveau ba plein ba to ça ba plein na za fait na biso Weranson na fait na biso Jibem Piana so to kiti za ra faire rigoler l'impérateur de la rumba congolaise te ngana so la mamba wenge te vient na biso Jibem Piana wera obosani moko te wenge ngana wenge bato la tanga na so ba wenge na rola musabango. Mais ce babo orchestre musu fo bala la rap ngine balali ngana so la wenge donc to beta vraiment concert les gars qui très très bien to la tay babilamba mo la tamaki wana ya biloko louvo te za biloko ba gibo ko polo te ya biloko ben ngombo te ya biloko mo rotambola marché central mo moti wa mona ngote ya ba Vexas nouvelle collection 2020 donc exalté te ana mi c'est moi la tite na yebi ke ba luka balata na yebi ke ba luka balata ne ba luka ka kingandi ndenge nini akangi photo atindi boy sala nga babilamba wana sala boy ba luka ba sala ngo biso de to sote ba to yebi bango nyos tout to yebi nyos tout wana ne bazala to yebi bango. Voilà, merci. Tu as une nouvelle que Bima qui a fait un petit conseil, mais podium et Boukana qui va monter au bientôt. Podium et Boukanita, on a un plaisir. Tout le monde a radon qui a boutu à Rosaranate. Na sala qui on a tissou ka concert podium et Tikolo Boukanate. On les a babi loba loba bateau, le roi ba yebi ke biso to za bateau ke sur le lobby likamo bo bato ba yoka rabiso yango monike. Bato ba loba bi loba. Podium et Tikolo Boukanate concert absolument les gars qui très bien à casa limité. Il est très bien. Ok, merci beaucoup, garçon. Plaisir. Tout le monde regarde-moi. En tout cas, félicitations à faire pour un clip, non qualité, non clip. Merci. En tout cas, tout le monde disparaît. Bon, en tout cas, pour un gaï des prix. Depuis na botama comme on a géré un clip pour c'est toute la première fois pour un gaï. Première fois on a clip. Bon, mais toi qui banze mongwana, c'est regarde-moi. J'ai continué à maquiller na kati pourquoi? C'est comme si y était, y a mutapé ça qui, y a comme bimisande si y pourquoi ça va bon? Bon, tout ça, on a regarde-moi, on a vraiment, ils sont déjà disponibles dans la plateforme, c'est le téléchargement. Nous avons vraiment consommer en haut. Regarde-moi, on a un patrimoine national. Patrimoine national, c'est-à-dire que dans le monde mobimba, bandimi yango, eza la fanatique ya Kingandi, tout bandimi yango, na ba leader ya orchestre mususu nyonso ba sependa yango ba apprécier yango, eza vraiment eloko ya kitoko. So moni lelo yo eloko batu bakomi ko bima. O alobi boy, c'est que c'est eloko bien. So eza eloko ya bien te, enga elenga nanga inapexi. Loko les eloko ya bien mutu tout fo luka, adiembela na sima succès wana bima. Ngai boy. Mais bato nyos tout ba otambola na makolo sika o biso to lekaki. C'est bon. Mais comment est-ce que ba fan ne peut pas consommer? Ouais, donc na minute vraiment regarde-moi ils se comporter vraiment kitoko partout vraiment na ba réseau news tout donc ils qui vraiment kitoko ils tambola vraiment très bien. 5 sur 5 côté wana. 5 sur 5 côté wana. Moi commentaire mukie papa ba musicien bazaki libana mboka pe bayaki to moni ba musicien bazaki libana mboka. Héritier. Oh boss life donc concert à Chetemba na tala ki yango majur wana na tala ki direct ya journaliste moro non souka na mona sou élève du maître bina fila matin na podium wana donc félicitations souka na concert na ninga osakanate donc Gogan Motona Tembela Pulga donc ba félicitations vraiment na mona concert kitoko. Merci beaucoup papa chéri pe bonga to beta concert. Wana père na bisot. Wana papa chéri, taka papa chéri ville wana to sakaye. Il sera bêti na ville wana ya ma dégâts na ndenga ko sakana te omona tous les batambongo nyonso ki chassa ba bimana kata ville wana ba ye concert à papa chéri. Jibem Piana na mboko o chali bana e okukata.
Merci beaucoup. Yahweh Rasson pour te clôturer dans mon tas. Ah, wana ve na biso ya ndenge osakana te vensone na landaki concert. Oh, nga nyonso nga na kokende te na okota kaka na olanda ka ba direct ba kinga ndia pa na otala na tala po nga ma mingi ma ba massa na ngeza ba journaliste. Na notala ba nini na moni suka na concert podium kitoko ma mtu spectacle ve na biso donc ayemba ki pe kitoko concert vraiment les gars est très bien. Voilà, merci beaucoup. Bon, il a fallu pour pas biso beta mon achat. Nani ona su? Fali pour pas. Ah nani? Vous seni ek. Eh bien toi? Fali pour pas na mboko yebi. Nani ona? Fali yebi. Oh, mais faut la oyeb sanga ba œuvre na ya yemba nini azana nini na yebi. Là banze mo fala yemba yebi. Na yebi te. Yo faut rappeler nga tamsu nzembo mo na kati nga na oyeba. Na yebi te. Tamsu na oyoka nzembo mo na yoka même mutu boye na yebi te. Kana siko. Te na ngote. Ezani. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe entre Emanina, Tracy et Linza? Bato tangela ba komomo ya bato kala ba kokomo kala ezana ni ona. Super mutaka. Tracy les approches présidentielles wana za mutu na biso zakana mais komomo tangela ba komomo bato mo kala. Emani, Emani chanteur Azaï JDT, akoma pa ya Fali. Oh, na yebi bango te. Na yebi te. Mais vous avez quand même une nouvelle qui est Tracy qui que ba maître moro boye ba bundisa ki Tracy bon ba tali le roi Tracy l'équipe on a makambo Tracy za na succès Tracy za mutu mokili mombe bi yango monike ba luka ba menacer ba maître wana mais to binde ni to sala na bango ba maître wana. Est-ce que ça te Tracy ne t'a provoqué ba chanteur ba tout Tracy les za jeune moro non. Donc Tracy les za mutu moro mutu sala donc na yebi na mama pam bate. Mais ba maître ba sala ma mbwana na garçon plaisir na za mutu butu na oluka bango na ndenga butu to okutana na oluka bango na nyoso na butu na moi to okutana. Vous avez une nouvelle ya concert moi zaki na Charles nani wana so betaki concert vous avez une nouvelle yo kati atako yo mais ba concert ozo tangela nga ya baton banani ba betaki concert banani oh mais baton na yebi bango te yo fo yebsa nga ke musicien moko boye tani Fali pupa yo yebi ete Fali aza mutabi makala na yebi ete aza nani na yebi ete Emani po yebi ete Kabuya bato tangela nga na yebi bango orchestre mo yebi ata mutu mo na yebi batu te pa na biso banana ba misie ba ya bakenda na bato ti ba ti lelo bato tu ba yebani mais ce que orchestre tangela nga wana ce qui ya ba wapi na yebi yango te ya banani wana. Voilà, merci beaucoup. 2020, à part Ferrigo, malgré le confinement, bon, avec acoustique, est-ce qu'il y a 2 ou 3 musiciens au Bassali Moussala qui ont garçon plaisir au Tali Bozo félicité? Ouais, on a félicité vraiment Bato Nyos tout vraiment Bassala acoustique wana donc félicitations vraiment na Bato Nyos batamola na makolo sika biso to leka ki o Nyos to baleka na nzela na biso. Donc on a fait bon mbote. Bango Nyos tout na fait bon mbote ma félicitations na ndenge mabola ndeka Moussala kitoko biso to sala. O ba musicien o ba binisi biso ba sepeli so malgré na ba confinement. C'est biso na lelo ni. La chanson, ba générique Obima. Générique ni. To ka générique ka Maestro Fabrigas c'était. Ya Maestro Fabrigas te wana za générique na kala salika klasika. Oui, Maestro Fabrigas za sala musana ya bien donc félicitations vraiment. Boya innocent. Eh innocent balu medongi kwenti kwendongi ya balu simokidi na ndenga osakana te donc ba félicitations belé siko zali na ebike olanda ba émission nga trop vraiment donc félicitations sa musana kitoko. Bon, allô téléphone. Allô. Nani ona? Nini? Ok, yo mama sala oyo tala to sala ba aventure manga mususu mais batu ba weyi nzembo nanga na weba za Charles Mbaya parce que yozo yemba nzembo ya mutu akufa déjà kala yozo yembela nga yango pona ni to respecter ba weyi ba générique to bata Fali yozo yembela nga nzembo ya Charles Mbaya akufa to tika ba biloko wana ko poni ba aventure na ba weyi boy to sala manga to respecter ba weyi tika ba biloko wana ba okanga biso na to sa émission bo mona baba yeba kangi biso likoke to yemba nzembo ya mutu akufa déjà Charles Mbaya on a bien ngona et beti soa ba grand merci à Lobi Ayemoko ba grand merci à Renata Miss Motema Pavis Mboma ba dédicace na batune puis ba fan ba retenir nini ouais donc ngana os na lega batu tout rendez-vous ça moko le 10 octobre toza bongo na même ligne na salle Virunga to bentsika bato tout balinga biso bato tout balinga la bonne musique bato tout balinga Ferrigo l'impérateur de la rumba congoliano c'est-à-dire boya vraiment ebelé boya ko la bonne musique boya ko Jésus de Niance l'impérateur de la rumba congoliano donc toza wana vraiment na kati ya hôtel même ligne nga vraiment pour na reçu kisaka kaso na tali vraiment na pesi mbote pa ya Jean-Paul Katumwa donc Bogart na kati ya poche donc na pesi bambote sika sali vraiment na musika na biki ya Rolanda émission na mer na bana tout na palin so na tali susu na moni venanga
Willy Moucheni, le véritable code mondial, motema Marita Moucheni, donc on appelle ça Bambote Sikazali, on appelle ça Mbote Sous, pas Serge KBG, na Istanbul, on a vraiment garçon correct, garçon social, donc garçon moro, on a habité sur les jeunes à Bongo, na Istanbul, on a 5-6, donc Kitoko, on appelle ça Mbote pas le boss, Pepe Bongo Maboro Bank, Patrick Forkis Bank, John de Grasse, garçon à Paris, Denise Mofuta, na Bella, on appelle ça Mbote pas Rodi Tovo. Rodi Tovo na kati ya Bela na pesi bambote Dadi Mwebo na kati ya Bela Gianni Chris na kati ya Bela donc na pesi bambote na tali susu na moni Ixil Vonda tata mosi ya bana na kati ya Bela na yebiki alela émission o arotala yango donc kitoko garçon plaisir yo muto makambu siki monza garçon capable l'homme du mon ami d'enfance Odi Banga mon ami d'enfance na pesi bambote Sikazali merci na yo Laetitia Kuya ndenge ya minga vraiment na émission na yo. Ba grand merci à Yemoko Maradona Miss Motema ya Nanusha Miss ba grand merci Begone Mnyampa Blanche Mnyampa la Mike du total ba grand merci à Yemoko Balobi Jessie à vie dans ma pizza préférée. Merci beaucoup à Lionel au reportage à la prochaine occasion numéro bye.